kopusa pondu. Bilo nanga na pondu yango yo. Bilo nanga olambela pondu malgré na ail mbuma te mais non c'est la ail ya déjà banika. Njungu nanga yango yo. Lelo nazolamba pondu, nazolakisa ndenga kolamba pondu congolaise. Donc bo s'abonner massivement, bo s'abonner. Nazolamba pondu ezali première partie. Deuxième partie pe na kolakisa bino façon na kotia biloko na ngai. To s'abonner, to se soutenir ba ndeko na nga ba congolais, ba gabonais. Abonnez-vous. Lelo na olakisa ndenga olamba pondu. Na yebi dia toyebi kolamba nyonso toza kaka ko se compléter quand même. Donc voilà, c'est ça. Donc naturellement boy le temps que na bongisa na cuisine pondu peut être décongelé. À tout à l'heure.